Alors bonjour l'homme de Dieu, passé Seba. Voilà, bonjour papa. Tozali le 30 décembre 2014. Mboule lingesi la papa tulingi tozwa maloba oyo nzamba lingi et yo lobila peuple de Dieu partout dans le monde. Bon, merci na bandeko nyonso oyo baza branché pour na balanda eteni ya tranche oyo. Nalobi bambote na bino nyonso nzamba pambola bino makasi koleka eloko liboso na naloba eza action de grâce kotonda nzambe nzambo ya sali biso ngolu abatela biso uta les premières kino lelo bien aimé. Je crois que ezaki vraiment facilité yaki facilité kosisa mbula oyo tomoni mambo ebele toyoki mpe mambo ebele eza bato ebele toyebaki lelo baza na bomoi te bato wana bakufa mingi baza sérieusement malade na bakoma bisika ebele toyoka meme baavion ebele baavion oyo emata outa esika songolo ekende na esika songolo me avion wana badevia yango kino lelo avion emonana te bato oyo bazalaka na bapassager bavi na bango sort lelo toyebi te baavion ebele emata ekende destination quelconque ekweya bato bakufa embala boni nzambe asala biso grâce biso tomata baavion tozonga tokoma mpe na kimia tomata bacamion tozonga tokoma mpe na kimia tomata batrain bamétro tokoma mpe na kimia. Alors nazondima ke nzambe aza vraiment malamu mbala boni tobela oyeza bato ebele babela malaria bakufa malaria ka ebomi mutu bato boni bakufa na typhoïde mais biso mpe tansu tobela malaria tansu mpe tobela typhoïde mais nzambe abikisi biso tika nzambe wana azala vraiment béni et toujours présenter action de grâce na biso euti vraiment na mitema nzambe akumama na nyonso asaleli biso surtout nanu mpona pema mpona protection mpona souffle de vie donc vraiment nzambe apambola wa. Alors eloko mibale nali naloba eza que natangi bible mikolo nyonso nazomédite yango au moment ke bato ebele bazosepela nga vraimen nazuta na médite mwa mingi namoni na mokanda na 1 roi chapitre 18 koba na verset 41 namoni Eli azosadresse epai ya mokonzi Akab alobi na ye ke ngai Eli namoni likolo koyinda eyindi nango monene te me kaka lokola loboko na ngai boye me makelele nazoyoka eza koannonce pluie ezoannonce mbula. Or ntango Eli azoloba mambo oyo Eli azali koloba mambo na période oyo ya sécheresse Israël apasa na 7 ans mbula ebetaka te. Or mbula so ezobeta te crise ekokota mbula so ezobeta te mambo ebele kobeba mais 7 ans ya mbula ya sécheresse mbula ebetaka te. Alors Eli azwi message wana que non mbula ekonoka apresente yango epai ya roi bao bandimaka bandimi bao baboye mpe kondima baboye na bango me na suka nango telema maloba na nzambe etikalaka kokokisama mosakoli akokufa me bisakoli ekufaka te losuka nango maloba wana ekokisamaki mbula enokaki vie echangeaki esika sécheresse ezalaki sécheresse ebongwani bato bakomi na vie abondance. Donc c'est-à-dire que tant la 2014 oyo ezosila nena annonce ndeko oyo ozotala nga esika oyo sécheresse ezalaki na likolo na yo soko fungoli miso ya bomutu te me ya molimo omona likolo eza ya koyinda mbula fo enoka 2015 mbula fo enoka na bomoi na yo fo enoka na santé na yo fo enoka na bafere na yo fo enoka na oyo nyonso eza bosenga ya vi na yo. O mbula tango enokaka eyaka na changement eyaka na abondance mbula tango enokaka eyaka na percée mbula tango enokaka eyaka na stabilité. Alors tika 2015 ezala année ya restauration mpona vie na yo tika 2015 ezala ya restitution oyo nyonso ebukana na vie na yo nzambe arestaure yango oyo nyonso oyo obungisa nzambe azongisela yo parce que aza nzambe restitution oyo nyonso ekufa tika échec parce que aza nzambe ya résurrection
na memeli yo lettre R na vie na yo tika mbula enoka tika mbula enoka pe mutu akoempeshe mbula enoka na vie na yo aza te même serviteur de Dieu olandanga mbula enoka na ministère na yo tika lola oyo eza ya koyinda mbula enoka parce que na ndimi te eza na créature moko akoempeshe yango donc voilà oyo eza lokola message na ngai ndeko ozalaki désespéré ndeko ozalaki déçu ndeko ozalaki abattu tika message oyo epesa yo espoir parce que sika bato basuki yango esika nzambe abandaka nazondima ete meme bato basundoli yo bible elobi papa na mama bakoki kosundola yo me nzambe ya israel asundolaka mutu te mbula eza ya grandeur mpo na yo parce que likolo eza ya koyinda etongo ntango etani tozomona moyi ebimi il y a encore de l'espoir il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent alors telema joie courage et 2015 eza mpo na yo simba bilaka na nzambe mpe oyo annonce bamerveille ya nzambe na bomoi na yo donc voilà naopresente bameilleur ve na bandeko nyonso oyo bazalaki na biso lelongo bazalaka na biso elongo famille na nga de partout boza naopresente bameilleur ve bandeko nyonso oyo toza na bino na bonzambe bandeko nyonso mpe bozwi nano grâce te ya koexpérimente vie oyo ya christianisme nazoinvite bino boya eza vie moko malamu mingi donc meilleur ve epai na bino nyonso oyo boyebi nga na boyebi ngai te meilleur ve na bino meilleur ve na libota nyonso bamevekwa boza de partout bameilleur ve na bino bameilleur ve na bandeko nyonso boza plus précisément na Angola bameilleur ve na bino bameilleur ve vraiment nzambe amema bino babisika nyonso asengeli amema bino mpona osilisa na koseskize ndenge nazoloba liboso na bino na ekoti et puis mabo na poche je crois que faut beaucoup comprendre toza na hiver malili eza tellement makasi yango moni que ekoti eza na mutu olimbisa parce que nebi ke bato ebele balukaka zwaka remarque donc nzambe apambola bino makasi soki nakomi awa nakomi na suka na eteni ya moi intervention na ngai alors nandimi ete 2015 eza 2015 ya batémoignage nzambe apambola bino bye bye. Merci l'homme de Dieu.